Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala bana kamolo bana to comité banga tika otembusi tembusi amanjwe ko mbimba likolo baloka nene ndako bieza liko banga to sepela ndako ndako lupango yango asola kitoko osepala ndako kitoko ndeko na ngai sidema mene ya bien lupango bien pelouse donc mbonga moi c'est le la nya nyao et mona na kate kaka na mama kelemba li kelemba omona mbonga ozo tanga bonjour oh vamos quoi ah papa nelo client ya jeune mbale to mela te a chaque colis oki mubangene uzana mabete kolia tina mariage wewe ke na mariage na pesi ordre kolia te ke tombe bloc yemo pamkua awa papa lupango ye atala ndako donc oui lupango avant la sombango babimboli agence baptême moi na ngalobi papa et tout c'est le surprise papa babi tu fais amour oh mais que moi la agence ça que so otindi biloko babimboli oh mais moi na ngali boso oh moi ba te on a mon prêtre en casse kasi yimde la tula papa quoi tu là quoi comme chez toi indika omoni tena ngo ndako eza bien osepela nango kaka eloko esali nga avantage parce que na bafleur ekutu eza moto otangi nga nkombo wana babimboli ke mwana nga liboso dernièrement ndeko nanga aza na londres va ventos atingi nanga bakoli na agence oyo aboma sikoyo mpona kisasa ndenge nini atia agence te naza mpe na ndeko nanga aza na autriche christina afozo ye mpe soki atindi biloko yaka na agence babimboli mwana nga liboso nazoyebisa oke asalaka basurprise papa elle a fondé agence na nini na boma allez bon papa naza moi bref parce que naza moi bacourse bien na sala naza nouveau marié oui nouveau marié bon na comité mais na déjà nouveau marié parce que libala nangeza d'ici samedi kaka bon nouveau marié yo no au comité mais je me papa la famille et là etia na ka benzande religieux religieux bon na linga sikoyo nazwa ndako petit na ngai ndai senga temsinga bandako bele ndia miminga awa ona papa mukubwa ngai ndi na ye na mwana tuka na moni ndako zango studio pona na posa studio na moni studio ça va na moni studio ça va sona za posona yeba ko ya mukwa yebisinga motate esinga pe garantie ona posona yeba kwa na na za ya après na ngada mo cher et studio no nya sola gitu nga sola gitu do studio oyo do mutazala ki apesa 20 mois studio muta pesi 20 mois mutondo bima kanite apesa 20 mois na ya garantie donc na 2 mois comme sonné c'est le cas 22 mois so point mais yamo les studio ya munene pas plus mais studio mo 20 mois papa $50 par 21 belete comment 20 mois éviter ah tu te pas là on va ku tu demander au confut là ti non ninga no te petit oyebi identité na ate kamba no oyebi identité na te kama mbongo ndi to papa nga carton ya sika nga na mwa matete nga na mwa matete ko saba fatigué on peut changer dingwe ayi ta papa zo sengo tika bonga commissionnaire zo combien Jani na moi tata ba tu monsieur comment on a problème oh muto pas problème papa nga na lobi 20 mois ebele na mboko ya Congo papa yo ke tanda moi tika comme ça 22 mois est-ce que 20 mois ebele non ya malongani yo no beto nga papa ya mama moto yo sola papa ça 5 mois ni tika pesa la mbola dona na makolo pesa la quoi hein 20 mois papa quoi mais étendre ça bien papa on veut ça énergie hein on veut ça énergie énergie ni on veut ça
On a vite qu'on a tapé ça. Moi, studier ma bébé, au taquet. Écoute, cimetière, parce que Kunda, tout le monde est la même chose, il y a 10 mois avant. Beaucoup de choses, peut-être garantir 20 mois dans le premier jour. Vana Tika. Janine, Tika. Soit 5 mois, tu as ma bébé. Oh, t'as son chapeau là. On va dire, yo ko tano 20 mois de papa na bima lo ko tano mbonga 20 mois de bima yo lo sanda ya tout sous olinga mutu présentable ne lamba neyo moi le fait le bakento abaki ceux qui occupent nous ko sola ne ko cette 18 mois ah petit tigre ya kendeko te père bon sola bien ya viol abina biso ko pesa au tcha 18 mois la tcha 18 mois yem dans le bien au tcha 18 mois obina yo to bien na singi lo comme dans le bien tika pe 20 mois simba tika wa mutu monga na ko poto même plainte ngai na ko poto mino plainte ba candide ne kongo bibe ko tarate ko ya la paye yo ne kongo bibe ko tarate et tu pas où ya l'état le pas où ya l'état abon boy ko papa lo kana ba tira tambo na yo l'état tambo ngana to ngam tambo na yo na le pas ko mo ne langa na mono lo te yo oya mbo ya Congo yo ngendi mo ke ta 20 mois papa quoi 20 mois na sibi mo shilanga yiti ngo ngaka kite pomile ba tsobo ma yango jani Omo sanga ojeni pona matanga mema tamu tasema bongo yo ça fait moi de papa na ngai petit donc ça li bongo neza lagi yo ka di lengeza pa jeni yo go jwango o yele ki le pango ko musimba bisimba ngana tamboli le boni mabota na ko 20 mois ah wa boyi na ngai oh non pesa na ça non pesa ça longa yo ngala mo matete tika ça aventure na ko melo ni chopote ko gouvernement balandela makambo wana dimela chef tika kena shaki ya azala nganga ndeko azala nganga tala il aura les besoins de me mis sur la zone de tika kena shaki ya oki 20 mois yo ko ko ngina yoko pamkuwa yo ndaka ko ngina pamkuwa petit ko ya sute na lo yela ngam tamalonga te janine de bazo simba yo pe mitiki na yo do zero ko mandunde mo ba ci aubergine de bazo keno pena bakati ale yo po mitiki Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala